IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Nzambe atia batu oyo ba osepela na bonheur na yo. Bato ba osepela na réussite na yo. Bato ba osepela na élévation na yo. Bato ba osepela na kotombwa na yo. Bato ba osepela ke yo ozala malamu. Nzamba kutaniso na batu wana. Soki nani okutana na bango te, Nzamba kutaniso na batu wana. Soki nani omona batu wana te, Nzamba tia batu wana na chemin na yo. Au nom de Jésus. Moïse a trouvé qui grâce. Moi, je suis esclave. Mais avant, il n'a pas palais royal. À Koli, il y a un col, il y a un prince. Il y a un beau Égypte. A bénéficié, il y a un pharaon qui a bénéficié à Kinango. Na kolia, na kolata, na betiti, nyonso. Parce que c'est la étoile. Et tant qu'étoile, à quoi qui bénéficie de la parce que l'étoile est bien d'accord opportunité. L'étoile est bien d'accord opportunité. L'étoile est bien l'opportunité. Et bien l'opportunité. Au nom de Jésus. Et bien l'opportunité. Vie n'a eu que vous allez sur le même thé. Ce qui le passé dans les combat. À partir de l'élo, nous avons déclaré étant que le prophète de l'Éternel. La Bible déclare Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Maloba tout na oloba et la taons autres. Fini les combats au nom de Jésus. Fini les tourbillons au nom de Jésus. Ba barrière nyonso eza aplani, zamba tellement car la Bible déclare devant sa face même les montagnes sautent comme le bélier. Zamba tellement pour la vie na yo. Ba ngoma est sauté. Ba ngoma est pakatamba liposo elongina yo. Parce que Nzamba telemi. Chaque chose a son temps. Quand on les attend, il fait toi nous à la briller. Et toi nous fais à la briller. Na misu na batu. Au nom de Jésus. Au côté na biro wana. Au bénéficier na ndako libala wana. Au bénéficier na mbongo wana. Au bénéficier na stabilité. Au bénéficier na kobota. Au bénéficier na guérison. Au bénéficier na miracle. Yo malade aussi la terre. Miracle à la partage na yo. Yo problème à libala. Nzamba kotu na ndako libala wana. Au nom de Jésus. Ozwa mukanda, ozwa misala parce que oza étoile. Parce que oza étoile. Chaque chose a son temps. Zamba mettre fin à ba combat parce que yo aux étoiles. Étoile na yo, il faut à la briller, il faut à la briller, il faut à la briller devant les hommes. Étoile na yo, il faut bien la yo richesse. Étoile na yo, il faut kutanisa yo na ba malam. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ a kutana ki na ba mange. Moïse a kutana ki na mwana pharaon. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. L'homme, libota na Nzambe, Nzambe ya lola a mona yo ndeko papa ndeko mama oyo ozolanda biso na moment oyo. Toleki susu na chaîne na biso ya IHP Média pour te transmettre aux ezali pensée de la part de l'Éternel Dieu oyo tobandaki uta mukolo ya samedi tobandaki ko parler sur étoile. Sur étoile. Étoile les eloko moko très important. Moi na nyonso ya Nzambe. Azan étoile oyo Nzambe atia kasi na vie na ye. Via mutezo dépendre par rapport ya étoile oyo et zali na bo moy na ye. Tozo sans plus tarder à cause de temps. Totangi na livre ya Matthieu chapitre 2 verset 10. Quand il apercira l'étoile, il fera saisi d'une très grande joie. Il entrera dans la maison, virant le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternera et l'adorera. Il ouvrira ensuite leur trésor. Il lui ouvrira en présent de l'or et l'accent et de la myrrhe. Amen. Ato mona Christ, tango botami, Bible lobi, ba mange, ba remarka kelo komoko, par rapport à la prophétie où est Samaka, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il a qui ça qui est, et ça na mutumo kwa botami o aza le roi des Juifs. Et là, et tel ça qui signe, c'était l'étoile.
Bamanche qui remarqué étoile. Étoile wana ebendaki bamanche na Orient pour bakende kosala recherche sur l'information ya enfant. À cause d'étoile et atiraki pe na Hérode. Hérode a bengi bamanche ebisi bango bokende kozwa information si mwana oyo abotami après na sima bokoya koyebisa ngai. Bible lobi bamanche tango bazokende bane kolanda étoile ndenge ezotambola. Ce que étoile est na gauche, bamanche peut baquer na gauche. Jusqu'à ce que bamanche, tant ba remarquer l'étoile est tellement qui, bamanche ba tellement qui l'étoile ne mutu et au Kenya orienté bamanche bisika oyo mwana abotamaki. Or, tozo parler sur deux points. Premier point, étoile et memaka combat dans la vie de l'homme. Naissance à Christ et provoqua qui combat. Parce que Hérode tango yoka ikeza na roi ya ba juif tango abotamaki Hérode apesa ki ordre ba boma bana nyoso mike ko bana na setina âge à 2 ans. Bible lobi ba boma ki bana il y avait beaucoup de morts. Oh bana ebele ba kufaki à cause de étoile provoqué combat. Oh tu as remarqué Moïse pe azalaki comme étoile tango Moïse tango abotamaki. Oh Moïse pourquoi étoile parce que mais Moïse azalaki libérateur. Il y a peuple o ezalaki peuple Israël o bazalaki na moka ya Égypte. Donc Moïse abotami batomona mwana botami mais par rapport il y a plein Nzambe abongisaki Moïse comme libérateur. Il y a peuple Israël. Or le diable lokola a combataka plein Nzambe. Le diable a créé et là, il faut bana nyonso ya mike. Babobi bana mike, mais Bible lobi papa Moïse, na maman Moïse, batali Moïse, azalaki na beauté. Batali Moïse babi non, moi notre ko boma été. Malgré loi et pesami ke bana nyonso mibali faut baboma bango ko banda mwana muke tina âge à 2 ans. Mais papa Moïse ba boyi ko boma Moïse. Ba garder Moïse si na 3 mois. Tant 3 mois ekoki, moi ba bomba mwana ezalaki suscité. Ba zu mwana ba ke ko bwaka na fleuve Nil. Malgré ba bwaka na fleuve Nil, na kata fleuve Nil tomona ezalaki na ba crocodile na kata fleuve Nil tomona ezalaki na ba misi ya minene o eliaka batu na kata fleuve Nil mwana wana azalaki na insécurité mais le Dieu o azali le bon protecteur Nzamba leka ko protéger Moïse na fleuve Nil parce que Moïse azalaki étoile parce que Moïse azalaki na mission oyo il faut accomplir na scène moyo. Oyebi mutu oyo aza étoile mutu wana ayaka kobeta tour na mukilité aza na mission oyo Nzambe atie liboso na ye. Moïse azalaki comme étoile. Moïse azalaki comme étoile. Notre Seigneur Jésus-Christ azalaki comme étoile parce que azalaki na mission oyo ayaki na scène moyo. Malgré ba plan ya Hérode, malgré ba stratégie ya Hérode, malgré ordre o Hérode apesaki baboma bana nyonso ya mike, mais Hérode akokai ko toucher te c'est la personne de l'enfant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Nzambe azalaki na pona ko protéger. Parce que Nzambe azalaki na mission mora makasi oyo il faut accomplir en na Moïse, il faut accomplir en na notre Seigneur Jésus-Christ. Nazebisa mutu moko azali étoile malgré le combat, malgré le plan de l'ennemi, mais mission oyo yaki kosala kasi na se na mo o ko accomplir en na mukilo yaki ko beta tuute o ko kufa te soki o accomplir mission o Nzamba tinaki na se na mukilité na mukilo oyo oyaka kotika mutu te oyaki ko beta tuute kotala te ba combat o telemi liboso na yo. Même le Moïse azalaki combattu, même notre Seigneur Jésus-Christ était combattu, mais c'est important mabongisa Nzambe ekokisamaki toujours likola vinae. Bible ezebisa ngai ke ba mange tant bake kotala notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement bakendaki pona ko adorer. Après l'adoration, Bible lobi ba ouvrir biloko ezaki ya mutuya pona notre Seigneur Jésus-Christ. Ba pesi ba biloko ezaki ya mutuya. Biloko ezaki ya mutuya, adoration ezaki ya munoko te. Ezaki ya munoko te ba ouvrir. Bible dit dans verset 11, il entrera dans la maison, virant le petit enfant. Matthieu chapitre 2 verset 11, il entrera dans la maison, virant le petit enfant.
avec Marie sa mère, se prosternera et l'adorera. Il ouvrira ensuite les trésors et lui ouvrira le présent de l'or, de l'encens et de myrrhe. Donc, si vous avez qui a moutuya, or l'encens et le myrrhe, vous avez qui a moutuya. On va ouvrir et pour la moine parce que cet enfant-là a qui étoile. Étoile et bien n'a qu'à combattre. Mais un certain temps, étoile et bien n'a qu'à opportunité dans la vie de l'homme. Après le combat, ceux qui combattent les qui, étoile la vie na yo, tant que vous allez briller, étoile wana, et combien d'abord mange na Orient. Écoute, on s'en a battu à malam. Écoute, on s'en a battu à me la opportunité dans la vie. Écoute, on s'en a battu à côté ça yo, na ba relation à malam. Écoute, on s'en a battu à canal la bénédiction na yo. Écoute, on s'en n'a pas opportunité, il y a bien dans la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme étoile, a bien qui va manger, mais va manger, il y a qui verrier, il y a qui adorer enfant. Mais adoration, il y a qui a mon côté, mais il y a qui accompagné, il y a qui a moutouya, or, l'encens, il y a mire, il y a qui ouvrir, et pas notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu veux comprendre le comment Joseph a qui champagne. Oh, richesse à Joseph et Zaki Kamabaya. Mais à cause, il y a présence, il y a étoile, où est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, l'encens, on a miroir, on a pesaki. Jésus-Christ, Azaki comme enfant. On s'en a le côté. On peut gérer sur un côté. Babylone, qu'on a nyonso. Et quoi qui n'a pas Joseph. Oh, tant que n'a pas Joseph. Et même qui opportunité na vie à Joseph pour Joseph le corps a accepté qu'on y m'a étoile la personne de Jésus-Christ pour écouter Joseph na makama malam pour bimisa Joseph na pauvreté pour bimisa Joseph na la souffrance parce que dans la vie de Joseph il y avait quelqu'un qui comme étoile na zebisa mutumoko Yesu oyo nimela aza étoile. La Bible déclare, de la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent. Azwa batuna se pe atomboli bango. Azwa kabato bazala ki na sens te, bato bazanga tina, bato banimele comme Christ, banimele comme sauveur, banimele comme Seigneur et sauveur. Bato wana a changer ba vie na bango. L'étoile c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Yende soka vandika na vie na yo. Même na bon mono soki ezalaki mulile ezalaki mais yeso kayekati na vie ya mutu ayaka pona ko éclairer ayaka pona opesa lumière ayaka pona ko fongola chemin là où il y avait pas de chemin ayaka devant tous les combats o evandaki kasi na vie na yo azana pona kolongisa yo. Notre Seigneur Jésus-Christ était combattu mais après le combat ba manche ba ki koluka ye pona ko adorer. Nazo déclarer na qualité mosala nzambe que nzambe atiawa contact na ba manche so na lo kutana na ba manche te nzamba kutaniso na batu o baza ba canal la bénédiction na yo nzamba kutaniso na batu oyo ba memo na connexion makasi nzamba kutaniso na mobali o peso kimia dans la vie nzamba kutanisa yo na musala o ko peso esengo dans la vie nzamba kutanisa yo na ba relation malam oyo e ko memo kasina bonheur. Notre Seigneur Jésus-Christ ba manche ba ekolukaye pona ko adorer et toi les memaka combattre mais me rappelle opportunité et toi les memaka combattre mais me rappelle richesse et toi les memaka combattre et me rappelle gloire et toi les memaka combattre et me makape ba makambu kasi na vie et me rappelle contact amalam kasi ya bomo ya mutu na mona notre frère Joseph dans la Bible. Joseph était combattu. Nandaka baboti na ye. Bateki la versicle d'argent. Bazue bateki nanda kwa Potiphar. Bazue Joseph nanda kwa Potiphar a osala musala ne bien. Mais moi ça Potiphar à cause de Joseph Makam. Après cela, bazue Joseph va boire en prison. Mais na kati ya prison, ozalaki important. Joseph a battu là qui toujours ensemble. Joseph a gardé qui toujours ensemble. Donc Joseph a gardé qui toujours ensemble. Oh non, moi ça Potiphar a proposé Joseph babimanaye pour na gloire ya Potiphar et à la partage à Joseph.
Oh nyonso le diable propose à biso na o nzamba bongisa pona biso ya nzambe lekara toujours. Nzamba proposera pour Joseph que Joseph a causé la premier ministre na mboka Égypte. Mais moi c'est Potiphar a proposé Joseph na kunaye na gloire ya ndako Potiphar que soki babimi na ye gloire ya ndako Potiphar ekozala ya ye. Oh nyonso le diable proposera biso na o nzamba bongisa pona biso ya nzambe lekara toujours likolo. Mais Joseph aboyaki kobimana moi c'est Potiphar. Joseph a accepté nyonso comme elle. Mais malgré le combat, un jour non Joseph a interprété songe. Il y a Batumi Balé au Bazagine dans sa prison. Batumi Balé a prophétisé pour na bango ba noto tango ekoki samaki. Bilobi moko akufaki par rapport il y a directive par rapport il y a interprétation, il y a songe ndenge Joseph nenga pesa ki. Mais bilo zebisangai mususu wana abimaki pe ndenge Joseph abisaki eko ndenge okobima okotombwama na mboka ya Égypte okozongela susu fonction na yo pe salamaki bongo. Bible obi un jour Pharaon aloti ndoto. Mais ndoto Pharaon alotaki aluki ba interpréter le ndoto muta ko interpréter le azalaki te. Mais Bible zebisanga mutu oyo Joseph a interprété rapport na songe abeti lisolo et pas Pharaon. Aibisi Pharaon nin que ça na un hébreu na lotaka ndoto mais interpréter rapport nanga. Un hébreu on a lotaka ndoto interpréter rapport nanga soki hébreu wana soki aye ndoto loti a ko interpréter le yango. Joseph tango akutani na Pharaon. Joseph a interprété pour na Pharaon songe au Pharaon a lotaka. Tant Joseph a interprété, Pharaon a dit Joseph que poste wana na moni mutu mususu o ngana ko ikopesa te poste ne bongina sa nini na pesa onka ke pana yo bilobi mutu oyo abimaki na prison lokola prisonnier mais sorti na tango obima tango interprété songe ya Pharaon bilobi Joseph a commis premier ministre na mboka ya Égypte. Étoile et me m'a combattu. Mais après le combat, il m'a appelé pour opportunité. Parfois, étoile nous a qui combattu. Parfois, étoile n'a eu aucun problème et belé. Mais ma prière, c'est ça qui nous a coûté une opportunité. Ma prière, c'est ça qui nous a coûté un Pharaon. Oh, moko, oh, a coûté un canal moko. Oh, c'est un canal de bénédiction pour la vie. Zamba sala ba grande chose kasi na bomo na yo. Zamba leka komi moni sama na bomo na yo. Zamba visiter yo. Zamba tombola yo. Zamba sala ba grande chose kasi na bomo na yo. Mutu azala ki prisonnier. Mutu azala ki kasi na prison. Mais ko bima zo bima. Opportunité zala ki partage la vie na ye. Amen. Zamba visiter yo. Yo ne komwasi. Bitumbetele makina domaine na libala. Ozotala ngai mibale ebele bazuya me mibali moko avandaka te nzamba kutanisa yo cette fois-ci na mobala vie na yo yo oza ko se déranger mikanda eza te mais oza étoile nzamba longisa yo apeso mukanda au nom de Jésus yo oza ko se déranger stabilité na vie eza te mais oza étoile na yo ezala briller maintenant au nom de Jésus afin que épée sa stabilité kasi na vie na yo parce que étoile ebendaka biloko mutuya étoile ebendaka ba mange étoile ebendaka adoration étoile ebendaka richesse étoile ebendaka opportunité étoile la vie na yo ezala briller ebendela yo biloko na orient na occident étoile na yo ezala briller ebendela ka combattre obundi pe mingi cette fois-ci le Dieu du ciel appelle sa stabilité kasi na vie na yo. Cette fois-ci, le Dieu du ciel appelle sa yo libala malam. Cette fois-ci, le Dieu du ciel appelle sa yo musala malam. Cette fois-ci, Zamba appelle sa yo repos. Bible Robin, dans le livre Ecclésiaste, chapitre 3, verset 3, chaque chose à son temps. Ma prière est que Zamba appelle sa yo repos. Et là, comment que ça éternel? Notre Dieu n'est pas éternel. Alors comment que tu es éternel? Chaque chose a son temps. Ata bitumba un certain temps, bitumba pe silaka, repos pe comme pe ka sa vie amutu.
Un certain temps, qu'on la paix si là, faites pepe na kasi na vie à mutu. Un certain temps, pia que si là, bon jupe kasi na vie à mutu. Un certain temps, humiliation si là, élévation paye kasi na vie à mutu. Ma prière, ezak nzambe, ya lola, nzamba le kakosa la kasi na vie na yo. Après le combat, il y a la gloire. Après le combat, il y a la victoire. Chaque chose a son temps. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas à la qui étoile. Bitumbeyaki, mais un certain temps, bah manche fait bayaki pour babonzela bilo kwa mutuya. Babonzela bilo ko zaki mutuya. Ma prière est ça, nzamba salela yo. Ma prière est ça, nzamba leka komi moni samakasi na vie na yo. Moïse, ba boaki na fleuve Nil. Azalaki abandonné. Alala kawana, ala mukaka na mutozo swena ya azalaki te. Azalaki abandonné parce que azalaki étoile. Balinga basi sa mission na sima, na nzela. Mais Bible zo bisangai mwana ya fille ya Pharaon. Tant ba boaki Moïse, mwana fille ya Pharaon, yepe aye na kati ya fleuve pour asokola. A remarqué ezalaki na panier, o ba boaki ki kati na fleuve Nil. Bake bazui panier wana, batala ba moni enfant. Mais ba remarquer mwana naza mwana ba hébreu. Bible zo bisangai mwana ya Pharaon azui Moïse en charge, adopté comme mwana na ye. O bisika o loi epesamaki que il faut ba boma bana nyonso mike. Mais lokola Moïse azalaki étoile, loi wana et s'arrêtaki pour na vie ya mwana pour na vie ya Moïse. Mwana ya Pharaon adopté Moïse. Loi et la mort, ils ont quitté le corps à Moïse. Mais Moïse a trouvé qui grâce. Moïse a trouvé qui opportunité. Parce que étoile, et me marqué combattre, et me marqué opportunité, et me marqué faveur, et me marqué ouverture, et me marqué makamba malam. Zamba simi motema ya mwana Pharaon pour adopter Moïse comme mwana nae. Moïse o azalaki esclave. Bilobi Moïse a kena kovana na palais royal. A vivaki comme prince. A bénéficié qui na biloko nyonso. Oyo bana ya Pharaon ba bénéficié qui nango. A trouvé qui opportunité. Atanga ki betide ya ba égyptien a bénéficié qui na nyonso parce que ba adopta qui comme mwana na bango. Étoile o ezaka sa vie na yo. Na o déclarer ezala briller. La Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Mais si que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Ce qui est toi, Luana, et ça qui est étouffé dans ma boko abattu. Le boko n'a jamais brisé au nom de Jésus. Et toi, Nayo, et ça l'a brûlé. Et toi, Nayo, engenga. Moukile remarqué que toi, le moko, et ça kongenga. Na Orient, na Occident, na Est, na l'Ouest, na Nord, na Sud. Et toi, Nayo, et ça l'a brûlé. Take the power au nom puissant de Jésus. Et toi, nous allons briller au nom de Jésus. Au bénéficier de la grâce. Ata baloba ke bisika na batu babonga kate à cause de toi na yo bonga. Ata baloba ke sika na batu ba resisa kate récite à cause de toi na yo récite. Ata baloba ke sika na batu ba kenda kaliboso te mais toi na yo et pesa récite ka ta vie na yo za la différent na batu nyonso. Babomaka bana mikie. Mais tout à Moïse Nzamba permettre bazwa Moïse na maboko mais Nzamba changer mitema na bango que Moïse a ko kufate. Nzamba sala yo ngolu. O trouvé grâce na misu na Nzambe. Moïse a trouvé grâce na misu na Nzambe. Moïse a trouvé grâce pe na misu abatu. Nzambe asala yo ngolu. O trouvé grâce na misu ya Nzambe. Pe o trouvé grâce na misu abatu. La grâce de Dieu permettait que Moïse a koufa. Quand Moïse a trouvé grâce, na misu ya mwana ya Pharaon, mwana Pharaon a tali Moïse, a sepelé qui na Moïse, peut adopter Moïse comme mwana nae. Ma prière est ça que trouvé grâce. Na misu abatu. Bato ba osala no bolam. Bato ba otiayo loboko dans la vie afin que kende liboso. Bato ba soutenir yo. Bato bolamu na yo ezale sengo po na bango. Parfois okutana ki na bato banda combattre vie na yo. Mais cette fois-ci,
nzambe atia bato oyo baosepela na bonheur na yo, bato baosepela na réussite na yo, bato baosepela na élévation na yo, bato baosepela na kotombwama na yo, bato baosepela ke yo ozala malamu. Nzambe akutaniso na bato wana. Soki nani okutana na bango te, nzambe akutaniso na bato wana. Soki nani omona bato wana te, nzambe atia bato wana na chemin na yo, au nom de Jésus. Moïse a trouvé qui grâce. Moi na esclave, mais avant il n'a pas palais royal. A Koli, na bekol, y a ba prince, y a mboka Égypte. A bénéficié na nyonso o bana ya pharaon ba bénéficier ki nango. Na kolia na kolata na betiti nyonso parce que azalaki étoile. Et tant qu'étoile, encore qui ko bénéficier pe na makambo na nyonso parce que étoile e bendaka opportunité. Étoile e bendaka opportunité. Étoile na e bendela opportunité. E bendela opportunité au nom de Jésus. E bendela opportunité. Vie na yo ekozala sur le même té. Ce qui le passé na ezaki na combat à partir à l'élo, nous avons déclaré étant que le prophète de l'Éternel. La Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Maloba tout na oloba et la taunzot. Fini les combats au nom de Jésus. Fini les tourbillons au nom de Jésus. Ba barrière nyonso eza aplani, zamba tellement car la Bible déclare devant sa face, même les montagnes sautent comme le bélier. Zamba telema pona vie na yo. Ba ngoma e sauté. Ba ngoma e pakatamba, liboso elongi na yo parce que nzamba telemi. Chaque chose a son temps. Quand on les attend, il fait toi nous à la briller. Et toi nous fais à la briller. Na misu na batu. Au nom de Jésus. Au côté na biro wana. Au bénéficier na ndako libala wana. Au bénéficier na mbongo wana. Au bénéficier na stabilité. Au bénéficier na kobota. Au bénéficier na guérison. Au bénéficier na miracle. Yo malade aussi la te. Miracle za la partage na yo. Yo problème à libala. Nzamba koso na ndako libala wana. Au nom de Jésus. Ozwa mukanda, ozwa misala parce que oza étoile. Parce que oza étoile. Chaque chose a son temps. Zama mettre fin à ba combat parce que yo étoile. Étoile na yo, il faut la briller, il faut la briller, il faut la briller devant les hommes. Étoile na yo, il faut ben de la yo richesse. Étoile na yo, il faut kutanisa yo na ba malam. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ akutana ki na ba mange. Moïse akutana ki na mwana Pharaon. Joseph akutana ki na Pharaon. Pe histoire na bango ezalaki a changer. Zamba kutanisa yo na mutu ya malamu oyo akwe connecté yo na ba grande chose parce que oza étoile. Pour tous les contacts, plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722. Soki obengi okozwa nga moko en personne. Nazaga na numéro na sale la part numéro monsieur ezate. Soki obengi okozwa nga moko. Na osolola na yo, na orienter yo, même la prophétie, na orienter yo même dans la prière afin que loboko na nzambe eleka kosala kasi na vie na yo. Parfois makamusu yo moko zo meke simba te. Ce n'est pas en vain nzamba tia basali na ye. Benga toza na pona bino pona ko soutenir bino dans la prière. La ligne ce qu'on a bonné la pona yo. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu tout puissant. Nazo bonne la pona papa nanga, pona maman nanga. Pona mon frère ma sœur. Ba o bazana Orient Occident, na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie. O aza comme étoile, aza qui combattit. Na quelque senga maintenant que la main de Dieu est à l'école vie na yo. Zamba longi sao devant toutes les combats. Zamba tchaba kamala muliboso na yo. Zamba connecté yo. Zamba kutanisa yo na batu. Oh bazaba canal la bénédiction na yo. Bato ba ko sala no bolam.
bato baosepela na lipamboli na yo, bato baosepela na kimia na yo, bato oyo bakosepela ke yo otombwama, bato bakoya mpona kosoutenir yo mpo okende liboso. Nzambe atia yo na contact na bato wana, okuta na bamanche na yo, okuta na bato ya malamu oyo basoutenir yo dans la vie. Au nom de Jésus, na ke kodéclarer, na ke komettre fin, Nzambe abenga na bato mabe pembeni na yo, bato bandai koya mpona kotroubler vie na yo, mpona kocréer bacomplication, mpona kocréer bacombat na vie na yo, bazala musika au nom de Jésus. Oyo ezali temps oyo Nzambe atia bato malamu oyo baoya kosoutenir yo, bato baozala bakanal ya bénédiction mpo na vie na yo, étoile na yo ezala briller, misala étoile na yo emonisama, richesse, gloire, bénédiction, balor, l'argent, biloko mutuya ezala partage na yo, étoile na yo ezala lokola ema ebenga bamanche na orient baya vers yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne na bondeli boye, ne na lobi, amen. Que Dieu te bénisse. Prochainement, tu vas lisusu pour te transmettre aux allez penser de la part de l'éternel Dieu. Bye, que Dieu vous bénisse. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.